Est-ce que le gouvernement social babongisi a créé combien d'emplois depuis Bakoti? Est-ce que bilan il y a Bruno Chibala a beaucoup a travaillé pour organiser l'élection? L'élection ça volonté politique, il y a des acteurs politiques nyoso batu bazoko futa ba taxe ebele ba société déjà il y a un impôt déjà il y a un impôt ni na un impôt donc toujours y baté nani to futa pas nani to futa pas nani te donc maramona nyoso gouvernement est en place et koki ko sala maramona te yango parlement oyo ba député oyo to vota ki na 2011 résultat na bango basa na bilan basa nini, quelle est la loi qu'ils ont voté, quel est l'exécutif oyo ba sanctionné yango epesinga kanda pe revolte yango na telemi loi ba vota malamu mais exécution nango pona ni ezo salema te. Contrôle parlementaire bato bazo koyiba mbongo baza ebele pourquoi bazo longo la bango na misala te, pourquoi bazo entamer procédure judiciaire te pour bakanga bango mbula matadi atia bango na boloko. Bandeko balandi ya Congo Millennium topesi bino penza bambote ebele na bino bayo bolanda biso awa na Kinshasa bayo bolanda biso na mikili nyonso topesi bino penza mbote mingi boyebi ke mikolo tokolekana na période ya campagne électorale yango wana tolobaki te tokoyambaka mpo na bino baye nyonso baponi te basalela biso na ekolo République démocratique du Congo yango wana lelo penza tozali na esengo ya koyamba moko ya bakandida na kati ya Lukunga na kombo ya Mpeti kasi tokolinga penza mingi ye moko se présenter pour beaucoup comprendre azanani ndenge andimite aya kosalela biso a na République andimite aza mwa mosala na biso loyenge tozo sabino te bato nyonso bazo sala bango bazo kende po na osala biso bongo te to luka sika to yeba soki azali nani mbote na yo mbote mama. Voilà, et c'est un repenze ezali lelo po na biso to yamba yo kasi na bayo bazali kolanda yo soki bakoki koyeba présentation bayoka yo oza nani kombo na yo nano bandi wana ti oke nango to yeba parti nini esika openza yo oponi te opostile. Merci beaucoup d'abord na invitation na bino na pesi bana mikili nyonso ba kolanda nga mbote. Napesi bana Lukunga mbote po ezali esika oyo na tie libaya comme candidat député national. Alors pour nako sala brève présentation Nazali Émile Lolampechi candidat il y a circonscription à Lukunga au numéro 160. Alors, naza na parti vert, parti Aiko, Oekamami na Didas Pembe, na ndenge tongaki to kokisa seuil et tout, to sangana ki na ba ninga mususu o to sali lisanga politique wa bengi ADU, Oekamami na mokonzi Thomas Loaka na Didas Pembe azali vice-président. Alors, souci nabiso zali que totombo la vision o tozanango tomatsango na bakondi pote tant comme député ba exécutif o to bengi ba ministre to gouvernement bako ko la vision o biso tozali nango yangonde eloko oyo esali que na comme lelo candidat. Merci beaucoup, Monsieur Mpeti. Kasi penza tango toki na présentation nao toluka na koeba ndenge ozo banda masolo ya politique ozalaki déjà avant to ozo banda ngo kaka ndengo ponite osaela biso awa na district ya Lukunga. Voilà, nazareki militant ya parti politique Aiko Bandakala depuis 2014. Alors, en 2018, le roi d'élection Epoussani Nazaré qui choisit comme candidat national na parti nabiso na bandi politique moi kala na bandi vraiment militarisme na 2014 mais
excusez-moi, déjà avant, nazalaki déjà politicien, nazalaki kolandela mambo ya politique bandakala utabo mwana nalandaka nyonso elekaka na politique hein. Moi ba débat politique to salaka to lekaka na ba etando ike pona ko débattre yango na parti na biso lokwa nazalaki naza président ya o akambaka ba jeune ya parti na biso esengaki que nazala candidat ya ba jeune ya parti na biso pona ko représenter parti na biso ko tombo la flambeau ya biso bana ya Aiko ba le vert ya Congo o tozana vision ya makasi ya kokomisa Congo et comme un Congo vert parce que par l'écologie to ko tombo la économie na biso to ko pesa ba jeune misala yango lokwa to na moment ya campagne na osenga bande ko nyonso ba olandanga o bazana ba na district ya Lukunga na ba o bazana na Kinshasa pe na ba province nyonso to aligner ba candidat ya Aiko ya le vert na ba circonscription surtout au niveau provincial bo voter bango parce que toza vraiment na vision ndeti ba o bazana na Kinshasa bo mona ndenge ville na biso ya Kinshasa est commis les lots presque très sales, pas presque d'ailleurs très sales. Donc tolingi to apporter main forte na biso pe intelligence na biso na ko sala que ville na biso ya Kinshasa est comme propre et puis il y a ko recycler ba déchets, ko transformer en gros et couper ça va travail pour na ba jeune et puis et couper ça source énergétique pour la SNEL et puis pour la société Oyo et Roya et puis pour vision pesant que secteur ya SNEL les a la libéraliser parce que bon les lots ba quartier belé ils ont souffert dans mon lili ils ont difficulté toi nango c'est le combat qu'on va mener une fois que population à Lukunga ba couper service chance ya kokoma na parlement comme leur représentant. Merci beaucoup, Monsieur Mpeti. Tango koloba, tozo kapenza maenyoso oyo koloba te, soki batie bino boko salabwe. Apparemment, ils kapenza loko alo yembo ya bino nyonso tango boya kate to pesa bino mingongo na biso, soki to pesi bino tango bokenda na parlement, bosela ka biso yango te pona nini. Bon, ngai na kolinga kozala démagogue te, hein, kozala moto azomema lokuta. Parce que les alliés locaux ont décrié na ba acteurs politiques na biso les alliés lokuta bazali koko sabiso mingi yango nga na ko yebisana na population na constitution hein balobi que député ali na misala mibale na mission mibale o ezali ya ko voter mibeko na ya ko contrôler gouvernement na yango ngai na moni que ba législature mi baleo eleki ouais à 2006 non à 2011 ba voter ba loi ya malamu mais problème eza ko souffrir na exécution eza ko souffrir parce que député aza wana te pona ko bongisa no banzela député aza pona ko voter ba loi et puis ko bongisa ko landela gouvernement soki azo sala malamu ko contrôler gouvernement na yango ba loi ya malamu e votame na 2006 pe 2011 eza en exécution te talandeti ba loi sur la parité les lois est-ce que parité ezali vraiment effectif na mboka na biso yango ezali question talandeti gouvernement parce que na loi et lobby que même dans la constitution la femme doit représenter 30% de l'institution en république est-ce que eza effectif problème où ils ont ça il y a pas si n'importe quelle effectivité à la loi et puis contrôle y a parlementaire la législature ils n'ont sanctionné aucun exécutif donc des ministres nyonso o ya leki na nini asani malamu on va sanctionner et puis moi je donne vraiment la faute na ba o ba kamba qui Assemblée nationale na mandat oyo ils n'ont pas tellement bien fait yangwana biso tolingi lokwa toza ba jeune toya na kozala policier malamu pona population na biso ba jeune ba rolelaka misale ezalite toko tala qu'est-ce qu'il faut pour misale ezala ba maman na biso ba papa na biso o il fallait basala misala pona mboka bazwa ba pension mais bazo futamate caisse nationale ya sécurité sociale ozaki INSS musala nango nini
Yangwana nde kozala combat na biso tokolandela surtout social ya mboka ba jeune ba na misala te. C'est vrai ebele baza na possibilité au sein de l'université te, mais ba formation professionnelle il faut ezala tozaka na INPP oyo okufuta $50 na mois. C'est pas tout le monde qui a $50 pour na kufuta mois nyonso biso tokobunda pour te l'état na biso akoka ko créer ba centre de formation ebele. Pour nous donner un exemple, nous avons financé qui formation à plus de 70 jeunes au bassin qui formation à niveau ya monga fula na makoki na ngamoko pour te baye ko la menuiserie, plomberie, auto-école et belé babima qui bazwa ki ba brevet na bango to le kaki na itando ike ba yebi kutu na quartier na biso na monga fula na commune na biso en général na yeba ina kombo ya papa social pour combat na nga que social ya congolais et comment malamu parce que ce social les malamu okomona ba phénomène ujana ba phénomène kuluna eza ba phénomène nga na obenga eza sociaux donc ceux qui lelo salaire ya congolais et comme malamu papa azofutama malamu maman azofutama na malamu ba jeune ba kozwa misala par rapport à ba métier na bango okomona que phénomène kuluna et aux arrêtés phénomène ujana et aux arrêtés et puis que justice na biso etika ko trancher bangambo na partialité bazala impartial na lingi que mboka nanga eto mwama échanger vision. C'est vrai bato belé bakoloba uzaka yo moko est-ce que loboko moko eskola kelongi mais ngai na kosala makelele Moromona parmi les 500 députés on a député dans ça makelele et puis ba oyo bakozalana bakoye ba valeur yelo qu'on a osala bakosalier nanga et puis boromona que réforme ekosalema ngala komi benga lelo candidat à réforme député à komi ma réforme na kati ya société na biso yango ngana komi benga. Merci beaucoup. Kasi tango zota la penza tango lobi otali gouvernement na biso basali penza malamuti. Mais tango yo siko kokende kuna tango yo zota la ke basali malamuti malamuti tango zoloba na côté nini yo penzo monite ba échouer. Échec ezali d'abord le gouvernement qui est mis en place c'est qui gouvernement et union nationale c'est qui pour organiser l'élection et puis pour régler social ya mboka. Il y a Congolais. Est-ce que social est a réussi? Point d'interrogation. Les élections, oui, ils ont organisé parce qu'il y a une volonté politique. Parce que mon Kondiamboka a lobby qui est au Kendenamaponami. Parce que pression, ils ont qui m'a cassé. Est-ce que le gouvernement Oyo social Babongisi a créé combien d'emplois depuis Bakoti? Est-ce que bilan il y a Bruno Chibala ako beta maboko que a travaillé malamu pour organiser l'élection zakakaye mon côté za volonté politique ya ba acteurs politiques nyonso les balingaki toke na ba élection. Est-ce que social et salemi le parlement qui est en place quelles sont les lois qu'ils ont voté pour assainir le climat il y a climat des affaires pour tes investisseurs baya parce que mboka po c'est évoluer faut ba investisseurs baya totally mikolo tu kolekawa classement ya banque mondiale ya CPIA et kitisi biso na ba place mi balé parce que climat des affaires eza trop crispé bato bazo ko futa ba taxe ebele ba société déjà ya yena impôt déjà ka yena impôt ni na yena impôt donc tozo yebate nani to futa pa nani te donc maramwana nyonso gouvernement est en place et koki ko sala maramwana te yango wana biso ba jeune yango moni lelo ba jeune ba ebele ba candidat j'espère seulement que ba jeune yango nyonso ba yena conscience ndeti nga jeune oyo naza na conscience ya ko développer pe ko bongisa secteur oyo bakopesanga en charge ce qui lelo na l'équipe député que tous eu chance ya comme na secteur mona comment on va travailler ce qui tous aka na parlement okomona makelele obiso to sala pour te développer mboka na biso et puis ba loi ya malamu ya ko voter. Moi je suis un politicien à vie na ko sala ra politique na yango na ko décevoir population te na minute yo na ko senga na bana mboka nazande konabino nazala le numéro 160 ya lukunga bomoni détermination na zanango bopesanga chance
en ce moment, c'est basé seulement sur la confiance, sur la confiance et que Nazu siège, vous allez voir comment est-ce que je vais travailler. Au cas contraire, si vous travaillez mal à monter, les élections viendront, vous allez me sanctionner. Mais vous allez voir quand même comment je vais travailler. Nous travailler beaucoup CP là. Et puis, nous allons rendre nos comptes. Parce que dans le Parlement, tout ça, la session mi balai. À moins qu'il y ait session extraordinaire, les vacances parlementaires, il y a pour sa population, base. Que tala botinda sala boy. De toutes les façons, la plénière est à la solennelle et les kaka na etandoike beaucoup mona combat il y a candidat na bino na kozala haut-parleur na bino na parlement kuna to basculer vraiment parlement wana pour ça biso ka confiance. Kosala penza confiance d'habitude to meseni penza kosala kabino confiance mais retour wana to koloba parce que babili na biso to bomba yango et kozala te tango koloba ndenge wana toke na parlement to kuti e komito tia micro boate atatiana tikana nukuna boye po e koma ndenge wana wana ndenge ndeko moko alobaka déjà sentiment ya mbongo ndenge bimaka kuna mais tokoliki parce que bino nyonso bokomi koluka te bokoma ba député bokoluka te ba voter bino po boke na parlement parce que bokoluka ni kanyaka wana bimaka wana to pe boni ngai nazo loba pe na otika koloba te que eza regrettable mingi que ba jeune nyonso bazala lancer na politique, c'est un mauvais signal pour na mboka parce que ebele baye pona koluka ba poste ngai naza candidat oyo na koluka poste te na salle e koluka mbongo te plutôt nga naza la politique pe naza candidat par conviction parce que naza na posa ya komema réforme na secteur na biso ya na secteur nyonso ya vie nationale na biso na secteur ya social na secteur ya ba secteur ils belé ils a vraiment ébélé contrôler effectivement exécutif bokanisi ba 7 ans nyonso ba gouvernement ba sali mutaibi monso la zalité mais est-ce que gouvernement parlement est sanctionné pour ani est-ce que contrôle parlementaire et ça les malamu yango nde komba na ngai beaucoup mona ndenge ni na travailler ngai lolendo et vous alate na zaka lolendo te na yambaka téléphone nga moko tango benga ngai na zoka téléphone nga moko na tambolaka na policier te po mobateli na ngai ezat kolonzambe et puis population nakoya mbabino ernyoso bolingi na bandi oye okutinga wana ndako nanga na zanga kalipa te na zanga ka mwa loso te mwa fufu te na moi eza te ke mbongo oyo na kozala parlement nde ekobungisa nga mutu likambo wana ekosalema soko moke te zala nelikia ke ngai nazoya pona travailler nga nazoya te pona mbongo parce que mbongo yango tokoluka yango pona nini poto tokendaka baoyo bayebinga bayebi bakoki kotémoigner donc voilà donc je ne vois pas nini yango oyo ekolekela nga mutu donc de toutes les façons pe naza jeune sur qui bomoni que na travaillé malamu te beaucoup sanctionner nga donc il y a pas de débat là-dessus vous allez tranquille vous allez juste confiance c'est ce que je demande numéro za moko na lukunga ezala 160 ya lukunga bo voter Emile Lolampechi un candidat jeune papa social a osa la bino musala ndenge bolinga esalema papa social na ba nyonso sika bazali kolanda openza ba nyonso bakopesa ope voir o mekano no ko expliquer biso mwa moke eloko nini ezo sala te ba o bazalaka ba candidat basi ba travailler ti na moi lelo bakoluka ke baza ba candidat pourquoi pas kotikela pe ba o nano ba salité bango nano bakota na parlement pe batala lolenge kadi makambo elekana kama to komona ba o bazalaka bazolinga ka bazala eloko ni ezolekana voilà sikoyo eza population rejuger ngana yibisi binot parlement oyo ba député oyo to votaki na 2011 résultat na bango basala bilan basali nini quelle est la loi qu'ils ont voté quel est l'exécutif oyo ba sanctionné yango epesinga
kanda pe revolte on a telemi ba loi ba vota malamu mais exécution nango pona ni ezo salema te. Contrôle parlementaire bato bazo ko yiba mbongo baza ebele. Pourquoi bazo longo la bango na misala te? Pourquoi bazo entamer procédure judiciaire te pour ba kanga bango mbula matadi atia bango na boloko ba répondre na ba acte na bango? C'est ça. Ba député auto-vota jamais ba yaka na base. Na base ta ba lobela biso te, c'est seulement leur salaire qui discute. Biso tozoya pona ko lobela population. Biso to kozala wana na ba vacances parlementaires nyonso o bana ko monanga kaka ndenge lelo bozo monanga nazo kitati na ba kinga toko na ba kimwenza kuna na kati ne nazo kende ezaka kandenge na banda ko ya na sa simple ndako na ngai mutu soda azalaka te okoya okokota donc oye okoti na ndako na ngai omoni basoda mama soda azali te donc naza nga moko nayambaka bato nga moko na telefone na nga donc naza très simple eloko ya kobanga mpa na nga eza te population akosepela vraiment na mosala oyo nga na kopesa ye. Merci beaucoup Papa Social. Tokomi na suka ya émission na biso kasi na émission na biso l'invité ezakanelo komoko esengeli na opesa penza message na bayo nyonso to mosu peza ki na likamoko esengeli na ote oloba na balandi oyo bakolanda yo to mosu solobi yango te oloba yango. Bande konangai, merci d'abord. Nandenge bozo kosala nga confiance de bozo témoigner amour na bino epa na ngai mwana na bino na moni yango na ba descente oyo na sali bipai na circonscription na biso ya Lukunga, bana ya Munga Fula, bana ya Ngaliema, bana ya Kitambo, bana ya Lingwala, bana ya Gombe, bana ya Kinshasa, bana ya Barumbu, candidat na bino yeyo Papa Social le numéro 160. Et un numéro moko ya facile. Oye na isoloir na yo. Bakoya ebele. Bakope sa yo polo. Bakope sa yo mbongo. Lia yango. Nengende konanga rajek. Ayembi. Bapolo na yo. Bambongo na yo. Toro lia yango. Mais liboso ya urne. Na secret ya urne. Yo na conscience na yo sala. Vote mutu oyo yebi. Aza na makanti malamu pona yo. Aza jeune. Oyo akoki ko bundela yo nde balobaka la jeunesse c'est l'avenir de demain biso toza avenir oyo lobi bosalanga confiance ba papa ba maman na ko bundela bino pona social na biso etelema to ko voter ba loi ya malamu na ko ya toute le fois ko rendre bino compte ya musalo bino boko pesanga na sengi bino pena loboko na motema bo voter le numéro 160 vous ne serez pas déçus les un numéro oyo ya changement numéro oyo ya réforme na pesi bino nyonso mbote pe pourquoi elamu na bao bakolanda na pourquoi na bao bakolanda na moi. Bonjour et bonne journée, bon courage pour na musala. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Social. On dirait ça c'est à signaler ngabina metatiana opportunité Papa Social yoza pour machine à voter to yoza pour na yangote. Bon, ngala za pour na élection. Moi je suis pas là pour le boycott. Na minito yo toza na moment ya ko boya to kondima machine à voter te toza obligé ya ko kene na machine à voter ya ko na kosenga population to kene na machine à voter. Bon nga na utiliser ki yango na moni vraiment grief ya mabe vraiment ezate mais bon to mekana no totala lokola nanga azolo ba keza malamu bazo ko insister to kende totala ndenge ezali tozala ka makasi na ba témoin na biso to yeba comment contrecarrer na ba voix lokola ba lobby na ba PV lokola ba lobby ba voix cause la compter za o ya urne bon tozwa totinda ba témoin na biso na bisika nyonso totala ndenge nini toko kende na maponami yango mais ba congolais ba ndeko nanga bo kende bo voter massivement numéro 160. Merci beaucoup Papa Social. Tokoli ki te bande kona biso nyonso a Lukunga penza message wana eza ekomeli bino esika nyonso ezwami bino vous comprendre que pona oza na besoin voter Papa Social numéro eza 160
tolingi bino tellement mingi, tolingi bino na bamboka nyonso, eske ezwami bino ba ebolanda biso awa na Kinshasa, et surtout bana mwanda bino ba bobaki boko ya pona ko voter penza parce que bino bobite iyotoke na maponomi. Merci na bino nyonso. Kasi eloko moko ezali ya kobenda bino matoi voter utile. Ko voter pour na polo te, ko voter pour na kwanga te, ko voter pour na eloko te, voter utile. Moto azalaka na bino, moto boyebi te asalaka malamu, yende bokokene. Oko voter pour na 2000 francs ebate 2000 francs nous somba 5 ans. Oko zongsa 2000 francs na dans 5 ans, tala soko voter moto ya malamu, aeli biso ba idée ya malamu, 2000 francs na tokoli yango combien de fois? Na bino nyonso ba ebozali na mato ya koyoka boyoka. Merci na number 1 ya Congo Millennium, papa Riki Dibenzi ensemble na maman Jolie Dibenzi Langouli. Et merci également aussi à l'honorable Serge Kaimbe ensemble avec madame Mami. Bino nyonso ba ebozali ko yanda biso bisika nyonso ezwami bino tolingi bino mingi, surtout bande ko yanga ya Baraka Télévision. Toza vraiment de cœur. Penabino, merci à champion à ma gauche, maître et à Machita. Merci à toi vraiment. Et ça en a bien. Et Tatiana a éprouvé. Na perdra qui maman n'a ya kulutu. On travaille parce que ça moussa na biso. Message qu'il y a condoléances et ça biso vrai bien. Au CPL te tozongi salisou papa social. 2 numéros allés affichés na bas ya ba écran na bino. Bo contacter biso. A biso que porte est grandement ouverte. Donc tant on y a ko bengai. Tokozala wana akozala wana po na biso po ya lobite azali mona mosala na biso. Merci na bino nyonso, loboko na motema na lingi bino mingi, boboto bondeko eko bakorenye o mabota mabino. Au revoir.